bomanga pamba pona musala na ngai bobotiwenga pamba pona musala na ngai. Merci la padre, merci Nika Bolonina. Sous-en étoile te bando piqué au thé. Ngana étoile moza naturel. Nan étoile moko boy bat comprendre originalité na ngate. Source nanga bat comprendre ngote. Ambulance Noï nanga Blaise Créateur. Félicitations mon frère. Na s'appelle na travail au PSA na générique et tout bima. Faut on a bien on a félicité. Générique na Magoda. Ouais, na s'appelle na boulot na bango zaki bien. Le besoin na félicité qui na Mikili. Ambulance déjà coup de chapeau. Vous faites bango marqué guerre ou ça? Non, guerre ni. Biso guerre les arrêté. Guerre est arrêtée. Naza nga pembe na tele magana lobaka. Guerre est arrêtée. Tous la guerre na banane. Toi guerre la mutu te. Guerre na groupe ni. Donc natanga comme ambulance te. Si moi ta binosi. Te to kana biso na guerre te. Ambulance félicitations. Oso banga te bureau tout ça. Donc so pe natangi comme babi magemba tango fort lobana ke guerre ezo bangi te. Nga na problème. Nous signer bonde. Te nga na complexité. N'a pas problème na puis patron na biso que toi na biso na guerre na batute. Donc na ya te na TV pona ndo boya baninga na TV non. Yo pona okumbisa mutu ko remercier muninga ke osali boulot bien. Il faut ça faut la climat bien. Fanatique ko to na fanatique ko to kana te. Climat ozala mabe mukolo mona le pas dans na TV lobi ke biso na latin to na guerre, nde guerre bani. So yi miska vanda ki awa alobi o ya mona ka koki. Eza ko engager miska. Est-ce que ngape fona sur la TV nando boudé héritier ndé na boye watanabe non aza leader ya groupe latine aza na bato afuta ka bato a geraka azo mériter respect pananga pour nga za artiste musicien na jalousa baninga te na complexe muninga te pona ebo boka na boki na bango tout na kata jet set bango tout mona wana baloba na musika na boki na bango so bazaka fort falenga na koya so moni bakenda kanga na tika la baloba ndé na musika faible. Et puis, ça va vrai, va faible. Na beta bango fort. Tika na mekolo batana na beta bango fort na masoleta ngama animation. Na tono video na cha makelele wana. Tono video. Tono video mo zaka ayebi ke to izala pena no kese. To kontra mama ba ko boaka bo. Yo fo ba lukelo clip oyo boaka. Mais nga fona nga na batterie. Yo po boaka, il faut ba lukelo clip ba saleli yo na musique ba saleli yo na di début à la fin. Ba kote sur le roi mo amuke bando la so on se la merci. Ayebi place aza ye mutu ayaka na TV aboyaka baninga mponga na koya na TV te nando boya bato nga ndima bango nyonso tu me nayebi aza tono vide ye mo ayebi place aza aza tono vide tono etiaka makelele yaka lelo te na kati nabwakela bango bakri na bango na présence na bango me nga mokolo mo te batika lobwakela nga bakri na nga na présence na nga Frank yani eloko te naoloba bango na télé yani eloko te nga Blaise Créateur na otikala kosala kokima na poto non. C'est que jamais aucun rapport. Et un loko na osalaka. Bomba émission. Bomba émission oyo. Na yebi na vivaka. Ba tout ba bika Lisa tikala na poto. Ba mema biso na visa orchestre. To gena kosala musala oyo eza na compte orchestre. Fallait tozonga. Yo ke poto talela ka leader. Yo ke poto non, oli ba salo neti ndeni. Oyemba ka da faire gola telemi wana. Oboka ka da faire gola piso miko na ye. Miko na ba piso yango nde makambo te. Bato musuti lo batikala somba ba veloti. Ata velo pamba ta luta pamba sombite na vina mais ba mema opoto collège c'est la mituka collège c'est la carte ba ba kamwe mbala liboso mutuka uti poto te mais uti kolwezi na monde ba ba mozo ba palpis na réseaux sociaux ba ba mo lo ba fa ba loba de place ezala ki côté avion si e ya pe ki sasa y en avion ce que bonito ça là nini to la kabino Ferrari et comment to la kabino nyoto ko sala et comment masolo ba kabo be les pas dans parmi ma leader oyo la génération na ye tata mona ba kara danger liboso na ye ko le gaza. La bonne nouvelle c'est Kitapart Pichou Kitenge appartement. Pour tout problème de logement, la solution à votre portée avec Kitapart Pichou Kitenge appartement. Oh, Lingo loué appartement. Contactez Pichou Kitenge. Location, vente, achat d'appartements, pavillons, maisons, salles de fête et tant d'autres. Contact pour tous. Les 07 58 64 31 46 ou les 07 51 43 21 26. Email dynamis119@gmail.com. Avec Kitapart Pichou Kitenge appartement, votre problème de logement est vite résolu.
UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du carrefour des jeunes à Matongé. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Banagin, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura, Franck Stemai. Bon début de semaine à chacun et à tous. Merci de la confiance que vous accordez à cette chaîne, Africa Info. Merci également à tous les amis de Franck Stemai. C'est bel et bien votre émission Face à Franck qui donc débute. On va recevoir FIFA de l'animation, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un animateur titulaire ou principal du groupe Jet Set, le groupe cher à Ferregola, Jésus de Nyons. On va parler avec lui du grand concert de ING Arena qui avait eu lieu bien sûr le 7 juin dernier, mais ensuite il y a eu beaucoup de productions également et après ils ont chuté par la province d'Ilolaba dans la ville de Kolwezi, la ville chère bien sûr à Maman Fifi Masuka Saini. Grand merci également à tous ceux qui nous soutiennent qui sont de ces côtés-là, en commençant par le DG Costa Itangu, le seul patron qui écoute les autres, monté Maman Chati Itangu, la maman des graffitis. Donc voilà, on est dans le bon. Blaise Créateur. Et donc notre invité d'aujourd'hui, le créateur. Ouais, Franck. Bonjour et bienvenue. Bonjour Franck Stemai. Bon retour au pays. Hein. Ah, merci Franck Stemai. En tout cas, c'est un plaisir à moi. Après moi, quelques mois, les bandes Mboka, tous ont eu des akini pour terrain à bisoto mesana nango do tous arane sengo et tous ara et tout comme les bandes moi stress ya kini pene manka biso. Mais tous ont gagné tous ara plaisir à retrouver ce Kinshasa na biso comme d'habitude pour m'amener se vendre là. Donc en tout cas, c'est un plaisir à moi. On a profité d'un peu ça. Mbote nana Jésus de Nias, le padre moto yamba mon patron, ni Kaboroni na papa social, na moni maman na biso Cilia Aigle Jaune, grand prêtre mère. Donc na pese bambote place par ça, famille Mobimba, famille Gola Mobimba, na staff nion soit Jésus de Nias, na moni VJP Mindia, na moni DG Blaise Mpolo, na moni vieux Christian Ngani, na moni vieux Godé Fambembe, na moni vieux Nanga Guilema Vakala, na moni ba Savané Moiti. Na moni Pichu Botoko, ancien Pichu Botoko na États-Unis, baza ebele na moni ba Dieu merci Gada. Namoni bate bele namoni Yannick Kayenga la main invisible. Namoni Tracy Eleza, namoni Yannick Kayenga baze bele, namoni ba visa ponda, Jirin Sezamba, Brice Koulé, wana bato tout bazaka tout autour à Mokonzi. En tout cas, ba mbote na bango place bazota la biso. Très bien, merci beaucoup et bienvenue. Salut biso bien, qu'on retrouve après 2 mois. Plus de 2 mois. 2 mois. Moussala, est-ce que ça va aux à l'aise na Moussala ou Tikosala? Ouais, très à l'aise. Dans à l'aise, donc, c'est à l'aise. Nakena aussi la mission nanga. Mission bien, il est très bien de préparer kango. Naza satisfait, patron est satisfait. En tout cas, Moussala est bien. Il y a un moment, tout ça qui ça, son habit naza satisfait.
En tout cas, na kosi bato. Naza vraiment très satisfait. Tokozonga na ING Arena. Ouais. ING Arena, biso torina kina tota lango en direct. Lelo mokile comment faire la message na streaming, Si. live streaming, tout le monde la concert du début à la fin. En tout cas, une très belle production. Oh les padres après ça qui ba fanatique na ba gaulois na biso ba mélomane na bonne musique. Mais côté mususu batou ba meilleur aussi la critique parce que quand il y a les pour il y a aussi les contre. Tant tu auras plus, tu auras peine à moins. Tu auras pembe, tu auras peine à moins. Oui. Donc il faut qu'on ait une critique. Si. Côté noblesse créateur, bah tu vas y miraki. Animation. Ils ont qui pensa au pointé, ndenge to lingela rapena qui pobi nous baba na wenge faire go la outi wenge et to senta qui blesse créateur. Est-ce que ba critique on comme la na matoi? Ouais, critique on est comme na matoi. Moto yo ka critique te. Aza vraiment moto aza na posa ko avancer te. Moto yo ka critique il a que aza na posa ana posa ko affronter ba place oyo o esenga moto affronter. Nga critique yango moto sala nga na kende liboso sans critique moto yo ka critique taza mission te. Donc vraiment critique et sunganga makasi na pesa ka matoi e pa batutu. Bon, il faut savoir eloko moko Frank Stemai. Ba mona ka ING wana ba mona ondeza. Ondeza ka lipa na kwanga oyeka hotel mi boye. Nga za animateur historique. La carrière nanga solongo ba vie na biso ba mboshi lipasa. Aboka Olympia salle ya combien de places? 2000, 3000 Olympia 2000. Na habité 2000 hein? À l'époque aboka Olympia yemoko. Vient biso mboshi lipasa na PC bambote. En 2025 Blaise Créateur aboki ING Arena 15 000 places. Ngamoko. Na boka ngamoko et puis na volonté na ngate par circonstance. Auto kutana nango na mikakatano ya ba frère mususu frère bazo ba visa. Bazo ki ba visa te. To préparer concert ensemble na baninga. Tozalaki ou 3 ou 4 animateurs bazaki lignés pour to na bango. Na joie intérim ya 4 animateurs et 4 na joie intérim na 7 animateurs. Ou batikala na Kisasa les jours wana. Soza na souffleté au ko boaka te. Soza na maîtrise to ko sa même na ba organe. Donc na gérer concert wana monde va préparer concert. To préparer concert na Kisasa. To ke na Paris to préparer to sali continuité à préparation pendant 3 jours. Et puis 2 jours après to beti concert. Auto préparer na Kisasa. Auto préparer ti na Paris. Yango Blaise asala na podium. Na zangisa eloko te. Na interpréter ba cri ba ninga langa ba animateur ba tikala na Kisasa. Oyo bango fallait ba sala. Tala ce qu'on gérer travail à 7 animateurs. Mon homme dans souffle na ya poumon abimisaka. Mon homme dans octave ya salelaka. Sugonga la cette vanga mo devant 15 000 personnes. Na jouer intérim ya ba animateur tout wana. Ba te belé ba félicitanga. O pe ba sala ki ba critique na bango ba remarque. Na oka ki ba remarque na bango. Mais na ko comprendre loko moko na yena comprendre ba réclamer nini au juste ba linga plus que ba linga neti nini au juste. Ba linga ki au moins nango beti de solo mi ya Olympia awa yumto yango ya ba mboshi lipasa. Si. Ce concert de Tchango Boye, tu ressens que mboshi. Ba participation na ye. Ba intervention na ye. Ils sont remarquables. Mais il y a Blaise Créateur est remarquable. Non, ils sont remarquables. Ils ont que na comprendre na ngelo mo bando le kawana. Ni ne bono le ka juste. Et donc les gars qui wana ba comprendre après. Et puis ba yo pesa nga pe raison après. D'accord. Expliquez biso. Omoni Frank. To beta ba biloko ezala net eloko loka. Ele kwazo sala bango babunda. Eza ba générique o eza ba générique phare orchestre. Oui. Mais to beta ki yango. Na boka yango du début à la fin ici. To beta ba générique ya ba boss. Et le padre pour ese to betango na boka yango. Na jouer intérim ya ngamoko, intérim ya ba Bercy, intérim ya ba Kunzardo, intérim ya ba animateur tout batikala ki awa na Kisasa. Ngai moko. Ba client za ba client yebana. Yango na boaka et ça la peut bien. Na ko comprendre loko moko omoni eto kenda Didas Arena. To sala ba répétition moko to présentaka ba to ba cria sika. Ba kamula luke toi kamula. Tu présentes ba oh ici chez nous. Oh pété
to présenter bato ba mona Congo melunda ba usamuna biloko wana ekotaka déjà bato na matoyi avant boko nobeta avant to robeta Adidas Arena bato batalaka ngona ba parler ba bi dake pete babina yango boye ba bi ke kamule zaka boye ba bi ke mona Congo melunda ba ki biloko wana tout siko biso to yo ING Arena ba répertoire il fallait to pesa ba fan na biso ndese ke to teka ba cri na biso ba yeba ba dansa sika ba yeba ba cri sika ba yeba ke vandisa babina yango boy talaka cri lo vandisa na pesa ki batu na ING mais ba on dirait ba comprendre ki on a noté tellement ezaki cri moko ya sika eza tellement bien to yeli bango ba mona concert munene mais ba mona ki yango te avant alors to yena ngo malgré ça bien batu bazo yo kango kaka mais ba kutani nango brisque très bien vous comprenez mais ça là bien parce que mon conseil wana ING obima makambo nyonso baloba wana bamona na bango ngati po kabul même biloko na pesa wana ING ya wana pesa bango le 12 na concert Lipanda ya wana bato babinaki o tikata sera moko loba nga Sandra Landa la finlandaise ala gauloise na pesa bambote Sandra Landa asanga Blaise crime wana ya vandi ça crime historique ya crime historique ya carrière na oyaki na ING ba comprendre ki message on dirait bien mais on a les 12 na Lipanda tala le challenge au côté TikTok partout comme ça vandi ça et puis na changer ni façon ko boka ngo na changer ni formule ko boka ngo kaka ndenge na boka ko na ING na boka ngo tamulai fanatique mo tazu sanga azu kliwana aboki ngo mingi avandi na ngo mingi nzoka zo bateke na boka ngo mingi pona kotsa ngo bato na matoi po iloko faut insister na ngo bato faut ba mesana mais pendant c'était là les concerts et on doit le baquer non iloko moko ya sika oui mais là les concerts si on ndeni na yaki na ngo siko na les 12 na concert Lipanda na beta ke ngo na umisa ke ngo ko leka sus ndena umisa ke na ING metande binse bato banda du début à la concert au début à concert ti suka concert et puis tala après concert il y a les 12 tala ba commentaire ya bato ça la différence ya commentaire ya ING il y a ça la différence ya commentaire 12 c'est la trapaki 12 qui peut na on a le remarque et ça la ramuto akeli boso donc ezaka même ba kriona na yela ki bango na ING tellement ba yeba ki yango na noti ba kutana ki nango brisque yango moni ba ezwaki bango moi difficulté moi ya comprendre ngo mais à être yo betre bango sur les 12 ba si ba regarder dans la ING et comme le roi lo mo ba si ba yokaki ba binyango facile message ke au mona ke interprétation ya bato na façon bato ba na ko agir mbala mo changer complètement donc lelo au mona mututé ke o Blaise boy non ezaka ke remarque pe bato pour ça biso to ke liboso c'est ça mais moi réseau ka moké on na pesa ka ezana na ndenga mabete eza ba crito ele bango brisque mamo na concert à munene et puis ba na ko tomber moment au biso to beta ba biloko asika et tomber que mokonza yo ke s'est changé c'est le calcul de tout ça là ba bando comprendre été donc soka seben mo ekoti au moins na tasko ya mokonzi faut que s'est changé bilamba et koki et yazo que s'est changé biso to tsike na bana mai na ba danseur na ba danseuse na ba chanteur bazo bina comment est-ce que présence physique ya mokonzi et azaka na podium bois comme on a bina ils ont rendu musus deux ans on a eu le mot seulement va comprendre qu'il monté monsieur baolo ba oh monter moniter que les pas de habilité non bando comprendre était moment où biso to beta ba biloko ba sebe na sika et to meke présent que c'est changé bilamba par rapport au spectacle nezalaki il y a programme ils ont mais critique na bango remarque na bango esunganga makasi et puis c'est un peu sur performance à ma casse et tout comme na Lipanda quand même biloko wana na binisa ki on sko batna ko so tout le monde na minute so mokileza ya ovanda très bien batu to bazali na mulima ko telema o tout ba yaki gauche droite et puis ba vandi na kimia et puis j'ai mon pesa yi wana za yi foger génie moi j'ai mon pesa yi moi bien té na podium té o moni biso to za bato to sala musala na motema moko maboko pembe soki oza na étoile te bato bando piqué o te nga na étoile mo eza naturel nga na étoile moko boye bato comprendre originalité na nga te source na nga bato bacomprendre yango te nga apelaka kaka nako comprendre ke en tout cas pembe na Jésus de Nias na gagner confiance moko ya makasi bato baoluka bacomprendre eloko ni Blaise asala po papa elle va garder keka place wana so eza kisi boke simba pe ya bino c'est pas grave kisi ezaka facile qui c'est facile ceux qui c'est makasi mimba ba animateur ba belé pe ba talentueux tout le monde talentueux les talentueux mais au-delà ya Blaise ba talentueux ba pe belé mais pour nika Blaise c'est ça le problème mais pour nika Blaise bisimba simbele qui quand ngere qui bisimba simbate ceux qui bo mona ka Blaise po
na yebi nanu musala nakoma notangelo ba komba ba animateur tout balega na jet set et puis ba bon animateur malgré bango ba finga ba na TV nga na reconnaître bango ba bon mais ba kokanga te obata mawapi na musala kaka nga musala na liboso respect considération bon moto conscience koyeba nini osala et puis na yebi animation na yebi yango au monde jour ya ING wana mamuna sala ki wana sope batu mususu batikela ke podium wana denzembo voe kaoki denzembo ya pamba na full batu wana sauf les sili ngana gera full pa bangsaka eh oui so ça na maîtrise te full wana kaka papa yo bando ganga uzobwa ko ganga po batu ba yo ka onzoka ko ganga te boka kando boka ka micro wana bazo ko na babafle batu mususu ba mona full amona ndepa boka ba yo ka ifo ganga de chaka boe voe kaoki so ngana gera concert ya munene dona koti na histoire ya ba jeune animateur o ya boki salle ya munene 15000 places nako bando tout elongo petolo po ezobima d'ici là ezobima na audio na image et bando beta na baba siko ba ya comprendre po ba ba comprendre OK comme ba comprendre biloko to elaki bango jour concert na ebima ba comprendre ba no te blaze a bosaka makasi et puis ba yo comprendre que na bosaka na bosaka di siko zaki ni campagne diabolisation bon amoni musique eza na makambo ebele mutu moko ta osepela na évolution na yo ngai nde na orchestre na biso oyo en tout cas na mipesa corps et âme ndo mona ngawa confiance au le padre apesa nga na nga kwa bizango ti na salaka effort ya ko servir orchestre na biso à chaque fois ba na posa ba créer kanaza présent Franck moi j'aime que Salema qui sont esprits au perdre. Les mêmes jours à concert. Non, après concert. Après concert. Exemple na batumo pena ba vana pena ba ozela ba bike note o comme to lukaka ye na ndenga boto zora ete. O comme to yela ke na ndenga boto zora ete. To yelesko na formel mususu. Ba sala ba mama na ba campagne ba faux compte. Click mo pena sangala na ba ta ba réseaux sociaux ba côté moko boye batu moko bo pena kaka donc ba na ba ta mouvement na kati. Non, non, na ko tanga kombo ba orchestre ti. Na biso kake na musique tout est permis. Ce montalinga on noue yo. Nga siko tellement na tala ka Jésus de Niance le padre motoyambo. Et puis na sala boulot bien. Franck nga peneza y pena ba tout mo ba sala pena ba campagne pour déstabiliser Blaise Créateur. Comme azana poto to bebi sa imer na ya sa nini? Akima. Pour ce que biso to dondwa. Na okima batu wana te pona ba ja salité wana. Patron nanga zala satisfait, bureau satisfait, orchestre mobimba satisfait, tout ça conseil Igor Lubasa ya yambinga, émotion elikeli mais Blaise comment gérer concert munene bo yo moko jouer intérim baninga na otu. Intérim nga na sima wana okope sope mutumsu pa kokite. Donc na défenda baninga na nga ba animateur les jours là na concert. Na défenda bango tout et les cas bien. Mais moi j'aime les ya mabe campagne pour déstabiliser Blaise. Pembe na Jésus de Nias. Ce que campagne on est simbati. Et simbati bat mais quand peut bouger ou te stresser. Non, ngana moral au monara Franck Stemay. Ngana l'histoire Jésus de Nias na mambotali animation. Ndo moningawa na lobango je suis l'animateur principal numéro 1 titulaire ya animateur ya groupe Jet Set. C'est moi. Cause la titulaire le but est que l'équipe baninga na oboa te. Oh moninga za lukuta alega na TV aya o démentir ngo. C'est moi l'animateur principal. Na kata groupe na biso mais na za ba frère nanga autre travaillera bien o ba yebi boulot na lo bango ko za l'animateur principal et le bité ko l'équipe baninga na ko boaka non et ko t'appelle qui ancienneté travail confiance et puis on comprend les tactiques de jeu so ba bi gauche au kenda à gauche so ba bi droite au kenda à droite yango zo mérito à la place wana est-ce que vous êtes toujours en bon terme na baninga na union ndesi nani nyonso ba animateur non ya libanda ou bien ya kati nde bozala na bokoma combien oh tout c'est belé namoni prince d'Angola baksami toza ambulance ambulance bon ambulance kuna pardon ambulance frère langa ambulance l'homme de esimbate yango to kabwana félicitations na okaki générique na ye ambulance ndoyi nanga Blaise Créateur félicitations mon frère na sepelé na travail au pesa na générique pe to bima faut on a benga on a félicité na générique na Magoda ouais na sepelé na boulot na bango zaki bien
le besoin na félicité qui na mikili. OK. Ambulance déjà coup de chapeau. Vous faites sinon bango marqué guerre ça. Non, guerre ni. Biso guerre est raté. Guerre est raté. Nga zaka nga pembe na tele makana lobaka. Guerre est raté. Tozaka guerre na banani. Toi guerre la mutu te. Guerre na groupe nini. Donc natanga comme ambulance te. Si moi ta bino si. Tu kana biso na guerre te. Ambulance félicitations. Vous banga te bureau tout ça. Donc sope natangi comme babi magemba tango fort lobala nga guerre ezo bangi te. Nga na problème. Vous signé bondé. Te nga na complexité. Nga na problème na batu te puis patron na biso biso ke to na biso na guerre na mutu te. Donc na ya te na TV pona ndobo ya boya baninga na TV non. Yo répondre au kumbisa mutu ko remercier moninga ke osali boulot bien. Il faut ça il faut te la climat bien. Fanatique quand on a fanatique on a climat aux ala mabe mukolo mona le pas dans l'équipe na TV le bec et biso na la team to na guerre nde guerre bani. Alobate après ça mot d'ordre te atikala ko biso te ke biso na la team o héritier watana be toza na problème. Toza na problème te. Tozo mona mishka zo leka leka o yaza vice président groupe kuna ya team. Tozo mo zo leka leka kuna remo bo biso ke faire na mona kina na pianga imbote eke boy. Tozo mona ngoti. Dès to vanda na plateau bo tout le monde est libre ya koloba oye alingi. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est bien mon c'est mon amité. Ok, fais-tu bon là? Non, c'est pas côté ni. T'es carré. Ok, fais-tu bon là? Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampon wana. Savon d'ici. Pembe, mwindu, akosokolo c'est sans problème. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Ce qui Miska vandaki awa alobi oya monaka koki eza ko engager Miska. Est-ce que ngape fona sur na TV nando boudé héritier ndé na boye watanabe non. Aza leader ya groupe la team, aza na bateau afuta ka bateau a geraka, azo mériter respect pananga pour nga les artistes musiciens. Patron nga alaksanga ite ke leka na TV ke ndako boye ba leader bato. Et patikala ko bisa biso te ke mukolo moko te biso jet set na la team toza na guerre te. Guerre wana etikala ko exister te ezaka pete yango moninga na lobaka makambo esengi na loba na lobango facilement na TV mukolo le pas da ko loba nde to comprendre mukolo makambo lobi te ye mo le kana TV so batuni azo reconnaître ayebi non na kala pomme na yete c'est un frère boy tout ça ce que biso to yo tshaba ma problème pon to sote pas joana tozana qui Monaco azali doyen de doyen tino hein Monaco premier animateur ya jet ya mouvement na bino nakutai nakutai oui nakutai mwana Congo donc na receta ka makase uzaka na regret ndenge moko tina kana regret voyage na yezo na kana regret tozayine na Goma tozayine na Kolwezi tozayine na Luanda c'est un frère à moi mwana Congo sala boulot très bien mwana Congo na pesi mbote na pesi mbote na tozana Izipa tona Izipa na pesi mbote tout ce qui est liquide omboa a commencé par l'eau tozana Yorobo nzamba zalanga mobali na mokili nzamba zaloku ekoti on va bouger asala ba créer belé l'orchestre Yorobo na pesi bambote tozana animateur moko na chaussette comme on est chaussette na biso ana couleur moko aboka créer moko mwana mwasi yo ayebi kolamba te surtout na ndako libala ayebi kolamba te pesa e castel na Beaufort mame agoboma nzoto ale surtout na nyangwe azoboma nzoto azoboka tobwaki ne pe na générique chaussette 4 déjà tozana prince d'Angola na PC bambote mais ya kuti karaté ya prince d'Angola oui non tanga non OK prince 5 tozana sona nani
Golbert. Golbert 6. Golbert 6. Ngamoko 7. Na pesine suma uta ba auta matadi bo to ana toza ba 8 animateurs na kata groupe. Bribelé. Talasco Golbert déjà bo a danger a kwambile auto betane 4 minutes. Yago la kanga coin. Golbert azawana presse d'Angola déjà animateur expérimenté, ayebi déjà podium ndenge zalaka et puis yo yebi. Donc tozana bango wana. Parce qu'on a ba tout na tangi wana. Ngana bango ka problème. Au final tout le monde ba combo toujours rappeler bisokoto mais ba crito yebi. Oui. Mais ba combo na bango au final bango. Talakande na otanga. Ocha bango soki na mulangi nini. Talande na otanga ba combo na bango facile boy. Et là c'est na complexe à moi. Ça la baninga loko te. Non. Franck. Yo souhaite yo ndingana sa ba honest. Ngana souhaite te nazo batu ba lobaka bongo que no créateur wana bomone bongo te. Qui si? Oui. Mais qui c'est ça facile. Au moins ce qui c'est ça facile na mokilo. C'est que ba tout faut baza na succès. So qui c'est ça facile net ba croire bongo. Bon que c'est tout il fait ça na succès. Ba monsieur tout faut baza na succès. Qui ça na bomona déjà facile te? So qui c'est ça facile mutu no so ki ndeko simba. Yo signera na yo il paraît. Ngai na famille simba ki cité. Nga so bolandi nga o simba ki so beli liboma. Nde batu mususu moni ba komana ba contre-temps. Nga so landi nga luko yeba originalité na nga o zinda pa na libulo. Nga zana li pasa. Biso simba ki cité. Nga mère na nga buka mela mabolongo pona nga. Mwambo nga lola Germain na pese mbota za na ngola. Nga na famille moto simba ki cité. Nga na comprendre na une étoile mo ke za naturel. Mo kono simba ki na BBC chance na nga. Nga eza ki cité. Bato mona ka mona ba bilobela wana boke simba ki sibuluka nga. Bo bela maboma. Nga ite, nga simba agwate. Nga mo pe na comprendre te. Pourquoi mamuna nga to ezaka na récite. Moi je comprends déjà que nous sommes ça la récite. C'est que ça en Zambie. Nga za en Zambie. Ozaki pe na soda mo pembe na yo wana Dupidi ya mboka. Ouais. À côté la team Watalelo. Oui. Vous avez informé? Pas tellement. Nga mte na monya ngo pena ki à côté. À côté. Bonne chance. Bonne chance chance na ye. Toloba ngo na musique to yaka ka mukolo moko te, to yaka nzela moko te, muna mtu ayaka na jour na ye. Muna mtu azala ba ambition na ye, muna mtu azala ba calcul na ye. En tout cas, bonne chance na ye. Problème, otaka ne na za donc maboko pembe. Bonne chance na ye, azo sala continuité à carrière na ye. Ngape nga nazana na le padre, nazana nga wana. Donc ndezala kaka ba yaka ba kendaka nga nazaka. Bo yaka ba kendaka nga naza. Na yambi Petro na aider Petro. Oyambi bango trop mais tu fera bango mabe. C'est-à-dire que foutez moi na minerval mo lingi tazwa. Oyambi bango bayaka. Mais il peut ça bango espace te. Faut vendre les micro wana. Et loko et comme le bon mesano. Au moins émission o monde entier balanda. Bien sûr. Donc moi le loba ba yo comprendre que bato tout ba ko c'est la blesse créateur makam. Bango de ba vérité. Bazaka ba vérité. Et là mutu musu pa fa yo ko lukaneka intérêt yo ko lukapoto. Mutu musu ayo ko lukaneka ka visibilité. Parce que ngai yo passion nga na mona na musique. Ngai bu jeunesse na nga tu na passion na musique. Oyebi. Nga na banindu le petit na koli nango. Donc ndena bona ne loko te na ko respecter ko leka musique. Na linga ke chèque te na musique na nga défaite te na musique na linga ka te na sala loko mo bezui te na olala te. Na linga te collègue mo alika nga. So collègue sala loko mo ya bien. So nga juka na sala ite so na kenda ko fonga pena ne loko mo ya bien pour tous à la égalité. Moi, je vis comme ça. Nazaluza baninga te na complexe à muninga te pour na eboboka. Na boki na bango tout na kata jet set. Bango tout mona wana baloba na musika na boki na bango. So bazaka fort falenga na koya. So moni ba kenda kanga na tika la baloba nde na musika. Mais ba ibi ke na ja podium to telemaka. Frank, na ibi nuance. Na ibi ko nuancer, na ibi ke so na temi na studio, na ibi ko sala ba di. Nga patron nga mona pas cité na studio pour nga. Ah bon? Les padres à cause de la question, n'est-ce pas poto? Toi, on a déjà des gens qui ont mamikolo. On a commandé déjà avant, chef a dit cela, bengi prise. Prise, Blaise a déjà tout commandé. Il y a eu à banda. Talaga mokonzi. Abiyé ça banda ko boire. Pour y a la question na côté na studio na usala correct. A oya pa yoki a ezabia. Pour na yebi ke prise linga boya linga boyete. Na yebi boulot oyo. Bato mona baleka wana bayoka solo langa na podium. Bafinga na musika mais baya bakuta bena place occupée. Alors arrivé à place d'Angola ningi si mo mukete? Non d'Angola. Ouais parce que tembe moko non toi tembe moko te toza ba voix moko ya likolo
tu as des timbres moti. D'accord. Mais bon, aza na facilitateur c'est l'eau nanga. Nga pena na facilitateur c'est l'eau na yepo toza batabali kolo. Puis il y a une expérience, il va wenge déjà. Kassit blaise pe expérience ma kassit. Ba vie bailo. Ba côté kuna yebis côté kuna côté na baby ça ma kassi kuna. Côté kuna déjà jet set pe sous expérience ma kassi. Nga banga na ngaite. Prince d'Angola c'est un frère à moi, to ça ne musa na yambi kitoko. Pour déjà les on appelle tes micro boyotika. Ah, so vani na Prince aibisu ki blaise wana wela la na micro. Ah aibisu te boko sele makam. Na na témoignage ya Prince. Tous en a répétition et préparé et il y a rien. Alors bien na blaise créateur. Yango mona na kama watu so baleka na TV akelo ba mabe na o pour rien. Mais nga la vandi na yo awa. Na mona ndene no se pour moné pour na ba frère na yo oyo. Mais lobe mona leki na TV o blaise. Donc Prince c'est un frère à moi. Ngala na plus mingi na posa ba bosser. Omoni apport ya Prince. Omoni ngala déjà le roi identité na quatre orchestre. Na déjà na couleur orchestre. Donc ina ko linga ka te na boka nga moko baninga ba boka te non. Nga kuna na posa bango baya. Un plus na bango wana na onga pe na obakisa e tonga. To ke liboso. Ba manka nga makas na ING. Je te dis la vérité. Mon Congo manka nga fort, Prince d'Angola manka kinga fort. Golbert, ba frère wana ba manka nga makas poto préparer ki concert wana tuna bango. So bazala ki lenge za la sou plus sou koleka. Mais tema bazala ki te na défendre ki bango. Très bien. Na défendre bango de Prince d'Angola na PC bambote. Aza ayepena do to yambi na motema moko, to zagine na kolozi to sula kutu papa ndeni anzembo yebi yango te una eta bosa yuso yebi yango mataka sala o. Yo tika na seyamati. Oui, et to bandi concert premier nzembo nga mataite. Ah bon? Et to concentré après entrer to bani nzembo liboso, to solo premier. En avant les padres. Avant présent mata ouais, papa ndeni nzembo te on a yebi yango ça va yo mataka. On tika ka. Les padres na mati. Te kaso les padres sili. Te omoni même na équipe. Même l'équipe est une équipe de base ça. Na mambabali. Ba changera jamais équipe nyonso to mobimba. Au moins bako garder médiateur moko wana pour mutabe au distribuer ballon. Bako garder ou bien 11 moko kuna pour mutasala rapport ba 9 base d'espace. Donc partout ils na mutu moko o azanga na médiane. Donc ngala loko na médiane. Na posa ya batelinga 7 koto 11 moko koto 9 moko liboso médiateur mo fa zala donc c'est normal. Bango te faut bazala pour tout ça musala. Et ça, on a mauvaise foi. Bateau mon abaya na TV mbango. Ngai ba faible. Et puis ba ça ba vrai ba faible. Na beta bango fort. Tika na mekolo batana na beta bango fort na masole tanga animation. Na tono video na cha makelele wana. Tono video. Tono video mo zaka ayebi ke to izala pena no orchestre. To kontra mama ba ko boaka bo. Yo faut ba lukelo clip yo boaka. Mais nga fona nga na bakri. Yo pour boaka, il faut ba lukelo clip ba saleli yo na musique ba saleli yo na du début à la fin. Ba côté sur le roi moi muke ba no lakso i au boaki. De pour boaka faut ba adresser yo boye. On se la Bercy. Natanga ba komba ba tuté na. Yo moko yebike. Non. Na lobika ke tono. Ayape wana. Na lobika tono vi. Ayape wana imamba sala. Ba nga na ko ya émission te pona marteler ka kombo ya mutu moko boye ezaka cop na ngati mais ko banga tono feeds alors ka sala musala mingi pe na musique ya Congo na lobika ke ayebi place aza ye mutu yaka na TV aboya ka baninga ponga na ko na TV te na ndo boya bato nga ni ma bango nyoso tu mais na yebi ka tono feed ye mo ayebi place aza ka za tono feed tono etaka makelele ya kanelo te na kati sozo libango beti na tono mo leli nga ya na rien na kati. Mais si on a bambi les banga mona tono les coq, c'est déjà plein babiso. Est-ce que tono vide dans le baratro? Mais na je oyo yaka boaka kumbela podium p vivacité yo hotel. Papa na boaka na bango tout ba yebi solo moi mobalo avandia. Mais ko to na vandisa na vanti bango tout nie. Pour ba ina ba je moko botala ba je salemaki ba faux compte salemaki ba campagne TikTok na biso ba faux compte salemaki ma besko ba golo ba rotimbela après. Bagolo ba fâché bagolo bena ba fâché ba telemi ba bi non yaza animateur na biso asala ki boulot na e bien pour ba jemo ko telemaki ba je pene salama ya mabe est-ce que le padre yaza mbiaka venanga le padre mona ka loin le padre mona ka loin mon konzambo ka iba ka mamutu le kaka aibi wa petit soldat défendre kitoko makambutu nie singe katani boluka makamna bino boluka ngo bino moko komi ba yinde la bino bomo bambela ngo blaze so nga na place na bino il faut bo bangaka boyoka sonya ko ya na télévision ya ko lobaka ke
tolongwa mpona Blaise. Blaise aza simple animateur, aza ni chef d'orchestre, ni chef à répétition, aza ni chef à discipline, naza soda mulongo le roi batutu. Na likili baba likili. Et naza likili. Ce que bino neni ga so bolongo ga kombo ya Blaise. En même temps, mokolo orchestre o alingana na côté alingana na tricage te, o alingana na osala mninga na un côté azawana. Comment on tika ngana ndo détruire ba animateur oyo bazo pa servir orchestre ngana tu fara bango. Jamais. Tant que je n'ai pas de bima, tu vois qui combien d'animateurs, tu vois que tu as 7 à 6 animateurs. Je n'ai jamais balé et bima, tu vois que tu as 6 animateurs. Parce que kuna siko place to yoka ni ba solo ba mi balé. Parce que sona na vandi si ba tout kimia, ba tout ba vandi. Ba tout ba vandi kimia. Prince Koto ya ye mona Kongo ye Golbert. O ami ora te petro na ba générique ya mikolo. Ti ngana boka arabien, na skala boka mabete. Te betite. Nga musala ngeza luka créa bien yaka boaka binisa dynastie babi heureusement ye moko Ferrego za super chanteur. Na lo wane lo moko. Mais na charge tikela bino ba animateur. On vous a pas senti. Et le quoi baloba ngoto. Au moins orchestre jet set. Yana ba jeune animateur belé ba na carrière ba na venir, ba na ba talent. OK bako ya pe ba sali boulot ya danger pe koleka même nga. Soki na sala ka musala bien te na orchestre. Po ba changer nga ba tsa ba tu mususu ezo ata jour monte. So monga na vanda wana na sala ka bulo na sala ka mamba na bulo no kesa na biso na boka na mabete no keso nga na boka ka bien na sala ka bulo na nga bien e bebe bonga e butu na moi na boka ka bien yango moni génégo to boki na ba frère na nga o comprendre que na boki na ba animateur musu ba yesika to boki na ba frère musu mais au moins nga na chamu parce que biyo moko po Michel la barre très haute na 4 minutes hein facilité toujours bien na facilité ouais 4 minutes ouais depuis wana pour série wana tango bimi tout le monde s'entend que était animateur moya c'est qu'on a 4 minutes depuis wana au beta biloko na 4 minutes mais pour au koma place yo moko cheki bar na yo au koma na problème te na koma na problème est-ce que ba générer quand on news auto beta après 4 minutes Blaise aboka ngoye moko na boka ngoka na batana o mona ba chacha makelele wana o mona balo bilobela na TV na après 4 minutes na boka ba générer belé na bango c'est ba on peut ba makasité. Pour ce 4 minutes, on a bien effacé les tableaux. Bakenda ka balobaka to na mona moko zo na TV. Ah générer ka beta soutenir ye banda kenda salanini. Na mona moko zo baloba mingi. Ayebi mo mobalo. Ayoka solo nzoto, ayoka. Et puis place aza yeba. Na ndenga mabete. Na boka 4 minutes. Le pas d'apesanga pifo. Pour bakenda ka balobaka trop. Bazara D. Baloba trop nde to keboye. À l'époque Bercy mtalongwa baloba trop baloba nde to keboye. Générique Koufi. Israël Bercy na Golbert. Golbert anganité Golbert to bokane 4 minutes. Ah Golbert 4 minutes. Yo moko luka kaka ngatanga ba komba batuti. Bazara D. Ah Israël Bercy na. Bazara pe ba pilier animateur ba boka bien. Basala pe ba ah oui na Konzardo. Parce que kokene bakenda baloba pena to tiki érosion. Bato ba binati. Nzoka ba obosa na kina mamba animation ngana ko zala te faire tika la faire biso tout ko zala te les pas de mukolo makamba beta ba bizorbi ye moko ba mwambu ba babina biso te ba tout sala les pas de est-ce que ça la neti yo mabete nazo koma oui allez-y biso te ba tout sala les pas de mutasala ka biso franc vous comprenez et na boka 4 minutes na tsali kasa na lole muté na sukola mai moko te ya bololo mai ya verre mais là na sala rien na utaka ndako na ba klina na boaka bomone sala mambisala wana ba jeune to landi na sima il y a 4 minutes mais 10 ans parce que on est 2015 oui, si je me trompe pas 10 ans lelo oui après 4 minutes to beti jeune ni to beti jeune ya et le padre brou asa mona mboka ese to beta ngombe na ENG na boka ona na boka jeune na tono vide na boka jeune na tono vide ba kaza danger to boki na ya kutsina ye aya kuti déjà 4 minutes déjà likolo et pas ye soka zaki danger et to boki ne général ba boss fala ibena vandela nga cri ezaki te na studio pour boaka faut ba pc cri ya bato faut ba pc cri ba salelier o boaka na ba pc azala na cri te na pc cri oh mais le padre ya sunga bango tout bien ba yebini le padre sala pona bango na général ba boss nga na ba cri na nga tout ton envie de pas boaka faut ba pc ba cri. Mais il parle trop à la télé. Soit il y a danger. Il fallait que tu bois une général ma boss.
Toi, tu vois qu'est-ce que j'avais dit. Il n'y a pas ça. Vous comprenez? Qu'est-ce que j'avais dit, l'équipe, tu vois qu'il y a Batela. D'abord, on a Ritinzele, d'abord, on a animateur de Yusumoro Mbidika, d'abord, on a Sunanani. Tu vois qu'on a animateur, tu as 4 bouts. Tu as mon raté. Après, on a tout bête. Je n'ai tout bois qui n'a bois qui. Bateau, tout le monde a balé na TV, na bois qui n'a pas. Qu'est-ce que Basali a grave? Quand le câble est créé, Basali l'homme a grave. Résultat, on a la peste, on peut pas on va peste. Tout bête a biloko ma bête. Et ça a que biloko tout le monde est bimi, climat a marché ou bien et là on est là que koko kanarati. Na tikala jamais ko boire ma beno keso. Na boire na bango tout muta koka ngazati. Et puis ba kenda ba tika ngati lelo baza. Ba kenda ba tika ngati. Na boire la ba cri na bango na présence na bango. Mais nga mkolomote ba tika lo boire la nga ba cri na nga na présence na nga. Que na yebo yo note boire la nga na voix te ouvre kaoki jamais. Bango se basala. Na boire la ba cri na bango na présence na bango. Bango va vater mi wana. Sur place. Mais on soit concert à bossa niveau na ndako. Ils se rappellent? Mais vous êtes na ndako. Comment nga na oya concert ou répétition na tiki voix na. Ils a bajé au sala bango te na tambola na voix na nga partout. Te musique est discipline. Faut yeba ni nous mela ni nous lia excès faut la rappeler pongi. Nous sommes na zo concert mais ça les excès moko boyeleki aye bo faut ezate. Et comme il faut ngana zo sumu kumba ya oboke lo ba plan na o. Nga tambola sko na voix na nga na poche. Mais sumu na ye concert tiki ne voix na ndako. Mais moi na TV hier ba ni ko finga ka Blaise Créateur. Na comprendre que les étoiles moko boye et l'étoile qui brille. Donc ngaza naturel. Trop ya kolandanga o mitimo la libulu mo OK. Mais ba frère na nga na linga bango tout na reconnaître la savoir faire na bango. C'est ça. Très bien, merci beaucoup à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle et Jimmy Chimanga porte de la Chapelle. Azaki na bilope na Belgique. Na Belgique na pese ba mboto na vina na. Mutu moko bien. Na lobi hein. Ouais. Léo na mono ilinga hein. Tu es solo. Nazala nga pona. Tu solo. Ozalaka bien na miseto ya orchestre. Ngai somoni misemo ya orchestre na ba chanteur, na ba instrumentiste. Somoni orchestre libanda. Tu es bien moko. Oui, en tout cas naza en tout cas. Ngana biko zaka bien. Oui. Au solo la rappelle à tout le monde. Très bien. Et puis le solo na muninga yango te na solo na muninga. On a solo na yesuki ka ngana yo. On na solo na yesuki ka ngana yo. Mais siko a ko dévoiler biso le moko. Pas de problème. Nini o bana ko sola na risé à go la vankima. Bon, parce que na yebiki ba se conférer na yo mingi bo sola bien, bo zaka bien bino tout bo za banoko ba playboy. Mais ba ko bana na Paris boke Belgique bozongi Paris. Ti tout monde qui risé tika na poto et on est les gars. Bon, moi no orchestre ndé tozakana tozalaka biso tout ba collègue ya musala, mais tozalaka ba bons amis té, ba vrais amis té. Pour nga na ba minanga, on a ko partager na ye tout sauf rien. Vous comprenez? Tous arrendés par collègues qui a musala. La sens à ma bête. Et puis, nous sommes à Paris, nous sommes à Châtelet, en plein Paris. Et pas chez Papi Kachunga. Parigo, nous sommes à Papi Kachunga Bambote. Tous avons quelques missions, nous sommes à Bango, nous sommes à Palais, nous sommes à Louango. D'accord. Tous avons à Igor Lubasa, Igor Lubasa, Yamati de Gaulle, et Menambonda. Ok. Tout le monde a un chef agi. Tous avez 5. Tu as une mission de service ici. Tous zongi. Allez. Et après tu me tu voyage mais tout le monde en a une répétition ou concert. En dehors il y a concert, en dehors il y a répétition. Tu bien en a bisoté. Tout le monde en a bisoté. Mais tu en as prompté. Monsieur tout le monde en est en Belgique. Monsieur tout le monde va aller sur l'île. Monsieur va aller sur Iwapi. Mais biso mingi de Paris. Là maintenant mingi na celle à Paris. Bah tout bayebi. Que ko vanda boye, ko kutana na risé, to kutana risé une fois. En dehors de la répétition, à quoi tu as la place de vendre? Na Châtelet, ouais. Na Châtelet, tu vendis, tu sais qui, papa, tu vendis, à ce moment là, 3 heures du temps. Bah, on est variste. Après qu'il y a un coquin, tu as ça, tu as la date de souka ya retour. Après ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Vous comprenez qu'il y a ça na binote. Na moment ni. Franco binga ba mamba batu na ngakolo bango. Eh, tu as sur l'orchestre. Vous avez mis l'orchestre. Aza mukolo abini na osala naza te pona yolo ba mamnaye batu to babi daga sakimaki tout le monde est déjà kimine na poto aboyi kozonga et tout asa makamnaye biso tozanga na papa Hervé toye
donc attends na mani ko expliquer bato awa donc échanger le non bato va fixer on a te ba indice za ki boye to bato ba yebi ki akimi na ye na ba raison na ye atike na ba raison na ba propre raison na ye mais réseau propre wana na ndenge ke biso to ya service ya musala ba memi biso musala to sel musala et tourner si to zonga biso tout ba raison wana le ba peut-être so monique ou famille na yo par exemple a tinda ki ateli mbongo ça va mais to na visa orchestre to na service orchestre alors to koma akuna muna mutazala ba makamu na ye mais ngana yibi ke na ye na service orchestre il faut na zonga Franck yani lokote na lo ba on a télé yani lokote nga bless créateur na otikala ko sala ko kima na poto non otikala jamais okima na poto yani loko na osala ka to bomba émission oyo na yibi ne na vivaka. Je suis Eddy Kessé Amine, responsable de la structure AEK AFI. Donc je vais vous parler de la structure que Eddy a mis sur pied. Une structure qui est composée des infirmiers indépendants œuvrant à domicile comme en maison de repos et dans de centres spécialisés et dans de centres de prélèvement. Et nous œuvrons plus dans les secteurs de spa, Verviers, alentour, jusque, disons, Grand Chat, Tirchat, pour tout ce qui est domicile. Donc il s'agit d'une structure infirmière qui est destinée à réaliser des remplacements de professionnels infirmiers sur des lieux multiples, qui sont principalement des maisons de repos, des maisons de prise en charge de personnes handicapées, mais également des soins à domicile. Il y a des projets qui sont en cours pour développer des soins chirurgicaux au domicile en collaboration avec des chirurgiens. Donc on travaille en collaboration avec plusieurs maisons de repos, avec des centres de prélèvement, avec des centres pour handicapés. Donc je suis totalement à ma place, je suis à l'aise, je me sens bien dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Ngana vivana ba tuloko ba Chancel Mbemba. Il y a le téléphone te ya musika te. Il y a boye, tout sauf rien. Na solana ba idoka yembe. Chancel Mbemba mutasala nga pona. Na idoka yembe. Ana mama na libanga na générique. Idoka yembe Chancel Mbemba l'international bambote. Na zakana ba Rodrigue Matende. Prix Nobel de la joie. Ouais, na ba Rodrigue Matende. Na ba vena ba Jean-Claude Mabanzo, il a dit il a fait. Il a dit, il a fait. Nagana Théo Mbonzolo, Nagana Eric Ngwala, Bato Batika Angati, Nagana Tony Labila, Nagana Bato Belé ba portanga ba conseil, Belé ba soutenanga de près ou de loin. Permet na Jésus de Nias to tongi ba relation belé. Bat ba ba te oza permet na Jésus de Nias. Il faut ça ba relation na. Yeba ko lona, yeba ko buka, yeba ko tonga. Oya kanga patron do kipamba. Amemi yo poto za place ba tout, c'est pour monnaie. Avant orchestre ya ko intervenir pour biso ba futa biso avant ba futa biso to yebi dake to ye ko luka to ye ko sa boulot so komi ko zela ke leader ti ko tele la leader à 100% te leader e bi ko futa yo mais mbongo ba futa na yango te mutu et aussi ça ba problème non nyonso ya vie avant salaire ya il faut yo moko za da courage yo ba dake ngane na boye na boa ka le pata binaka mais na ko créer relation mo bo pe salinga pe danger parce que ba mise belé ba ne lo ko na mutu te yo ke poto tale la ga leader yo ke poto non oli ba salon neti ndeni oyemba ka da faire gola telemi wana oboka ka da faire gola peso micro na ye micro na ba peso yango nde makambo te bato musuti le batika lo somba ba vélo te ata vélo pamba ta luta pamba sombi te na vina mais ba mema poto e ko longo na orchestre komi ko lo ba ono te nga orchestre sala la nga rien na pa na sala boy nga na sala boy mais oza malade ou quoi oza ba sombelo na lutu non batebele ba tshele ko na mutu na bango yamo na batebele abeba ina yeba dake soko mo tsa leader mal à l'aise ba problème non nyonso la tsa leader o miluka la ba problème pour leader pas la ba problème na yi o minene na zo ko gérer et loko ya ko sepa na biso ka soto sel musala futa ka biso so to za na problème ko ya pe o sololi ko aida ka pe biso mais ko zo vina on nyonso to ya ko la tsa leader na o ba ka ngondoki yo mo mi o kanga batu bandoki nga problème na nga na ba frère na nga
ngana lobi kaka na ngana ngako loba makamba batu tepo batu to babike visa tikala na poto ba mema biso na visa orchestre to gena ko sala musala o eza na compte orchestre fallait tozonga yi a jugé bon atikala siko ngana ya loba ndeti nini c'est na télévision non eloko ngana lobi nga Blaise e ya butu na moi nani eloko te na ko sala ko kima na poto o tikala jamais ko sala na okima na poto te atokomi kuna contre temps moko yelo ko moko boye otika na poto oyi voyage toke oyo yo moko lobi na début émission so zaki nerf solidité na bato mususu oyati o comprendre ngo so za nerf solidité puis so za soldat poni nga na ya patron nga alinganga asala nga confiance puis na yebi ke na sali boulot nga bien ndenge to préparaki bato bakolo bana kola na mamba bato te na zo ya bien na kotsa na mutu ya mabe na bwaka. Mais si vous expliquez, je ne suis pas koyati, akimi. Mais tant qu'on a yende. Non, mais félicitations Blaise Créateur. Nous allons évoluer. Jean-Claude Maban Zombongo contre Mbongo. Ah, il a dit, il a fait. Responsable tout. Non, mon responsable. Bah, j'ai un animateur belé. Oh, il va courager le roi en bas mouké. Faut savoir le roi batango fort, babi ma game, maman salanga tonga parler. Vous comprenez? Si. Allez, on va évoluer et puis prendre la dernière partie de cette émission avec toi, Blaise Créateur. Le temps pour nous de penser également à Diesola. Motomoko super bien, Maman Dalida Zola. Merci beaucoup pour tout. Je vous rappelle toujours qu'il y a une seule agence sérieuse en Europe. C'est l'agence WFS avec Diesola. Il y a un colignon sur un poto. Pesa Kuna qui est numéro 31. Il y a rue Marcadet sur la plage Château Rouge. Sur Komewana, au tourné Diesola. Moutou, toi, il y a un mouké. Diesola London. Il y a qui sans problème. London City. On a moutou pena. Diesola Moutoulanga. Il y a Tongo. Très bien. Nalo bien. Ni les gars na Kolosi. Ni ni susu. Vous bêtez combien de concerts kuna? Kolosi to bêtez concert moko concert wana na bêtez sur la concert bongo betama mutabete concert wana aseki mbongo. Kolosi terrain pena ya makambo. Terrain makambo pour nazaki étonné tokenda Kolosi il y a quelques années déjà. D'autres ont Kolosi tout degré mboka wana évolué. Na biso taka Kolosi eleki même Kinshasa ville Kinshasa na. Kolosi eleki ville Kinshasa na Banzela. Et puis la propriété Banzela. Kokamo nazo kamo bamboka ebele kota ba est kuna capitale yoko kokokana na bamboka wana te. Parce qu'ils sont na politicien te mais tous za congolais. Tous na Kolosi to moni degré batongi Banzela, degré bazo tonga ba venir tina katikata ba venir na ba quartier ba makanda bazo kota. Discipline nazo comprendre te Kinshasa. En tout cas bato ba otela biso mikolo yo. En tout cas Kolosi ba Lubumbashi wana ba Goma. École la capitalité na ba propriété na ba environnement tout environnement vraiment tout ça si mama kasi basa les forts moko moni biso to mozo ba chance to ke ba libanda to zoya to linga mboka na biso mais auto zo mona na ville qui ça bon ce bazo ça là en tout cas to pesi une bonne chance basa là mais auto moni na Kolosi en tout cas ça va nous on a la musique na ba na lo beloko très bien pour tous les artistes c'est important le lobby donc ça c'est la capitale. La capitale, il faut que ça à sentir que avant na Kolosi maye Kisasa. Exactement que Kisasa o regretter Kolosi. Ou Lubumbashi ou Goma. Maman baye embouteillage, c'est pas normal. Baye makelele, maman baye donc. Kolosi mboka là. Na kota ina vie mongo kuna na biso yo. Zanga mbo mezana bato. Merci Nicolas, so Nicolas tende na monive na ngana ti. Chef langa Nicolas wakadogo. Asenga Blaise okera piyaka. Toke mona ya Fisto Masia. Ah, Franck, na bisu, il y a un bateau, il y a Fisto Masia, grand prêtre. Fisto Masia la Gestapo te, Fisto Masia la Gestapo azali, il y a en Europe. Mais na Kolosi na kutena il y a Fisto Masia, grand prêtre. En tout cas, à tanga ba condition moko na regretter poto te. Poto to maman Kolosi. Donc eto utimi kilto kiti Kolosi, place à chaki biso ka tolala. On dégage là à Paris. En tout cas, je suis un abisso du début, Tito Zongi, à Fisto Masia, merci grand prêtre. Nous, le levons très bien, VIP $650. Pour voir la table VIP. Pour voir la table VIP, $650. Par personne. Si c'est table VIP. Ah, table VIP, oui. $650. Parce que la table, pour vendre les boissons, la table, $650. Pour télémakuna, $60. Wow. Nous avons en total, ce qu'on a Kolosi, tout le makambo. Bah, le matin, bango tout cas VIP.
batelemi pe kuna na biso grave concert l'équipe très bien tobeti concert moko en tout cas etikali na mémoire bata kolwezi babini bayembi talaka tozali na animateur na biso to pesi chaleur ya mabe le padre ayembi ya mabe en tout cas on dirait photo zonga su kalate na collège yango photo zonga su pona masolo musu eza kuna ya bien d'ici là déjà ba pesa biso programme concert l'équipe très bien bon mona ba image au sambezate en tout cas et c'est l'un plaisir à retrouver ba frère na to ba animateur na podium parce que biloko to zangsaki kuna na ING Arena absence na bango ce que tokuta na bango ce qu'on a colleuse en tout cas to big ça y était maman na ndula ambiance au saranate très bien merci beaucoup na bande konisa kolozi on commence par le DG Costa Itangu il y a Mère Nabiso Chati Itangu la de graffiti merci également au DG Didier Levis Ilunga clin d'œil spécial à vous je pense à Denis Poporo le président Bosso merci également à Blancha Konapungu VK sans oublier les managers Florent Kazadi clin d'œil spécial à toi. En tout cas, tous les amis, au Bazar, toujours ensemble. On a déjà Costa Itangu, on est donc ensemble. Après le concert, on a fait le goût à son bimou tout à la Colosie. Rolls-Royce. À son biabi. La Colosie. La Colosie. Ah. Na comprendre pas tout. Colosie, c'est la mituka. Colosie, c'est la carte. Bah, il va te voir quand même balali bosso, mutuka, et où tu peux te mais où tu Colosie. Na monde d'abord, on va voir palpis dans les réseaux sociaux, bah, vraiment, on va faire le bas. Bon, bon, le bas, nous sommes libres. Vous avez important des accords, on est dans la quai. C'est bon, le bas. Fallait que le bas, le couta, il y a soloté, et pour tout la cabine Ferrari et comment. Tout la cabine de Gosala et comment. Ma solo bakar, il n'est pas dans parmi les leaders de la génération. Nous avons un bakar danger, les bossons avec les gars. Côté parking, bien là, les pas de Sambusa parking. Talaka zana ba tuloko ba savane mwati wana donc ko pakara za le roi ya le roi mutameli mai na tonga meli na poko do savane mwati na peso bamboti donc c'est important il y a wana essayer na kisasa les pas dans na ngodo kuna ko et pesa jaloux point et où tu et ça me dit Nikolozi ou beza mutuko yo c'est Kolozi ba sala mituka Kolozi ba sala mituka te ba mona ke ngote uti na avion côté na avion ba nini tout et yepe en avion de place ezala ki côté avion si e yape kisasa il y a un avion. Ce que bonito ça là, nini. Boye kola osipote. Ye kola kosipote. Boye kola osipote les pas de Mikolo les pas d'autika tante akangi tous les 4 quoi actualité nyo sur maboko. Nyo sur maboko. Nyo sur maboko Frank to otike lote. Mambo bandit. Mikolo étape puisque a passé bandit. Yanini. Les pas zo pesa ba to passe au saranate. Passe ya passe. Na musique, na succès, actualité, makambo, tout passe. Tout c'est un album Code 16. Ouais. Bah, on a Code 16. Faut que ça batoke. Tu as deux génériques. Aujourd'hui, avant Code 16. Aujourd'hui, avant Code 16. D'accord. Tu as les deux génériques na niveau à Paris. Na sala qui ba témoin kuna, na sala les maninga to ba témoin, ba clean ba onde ezalaka. Mo konza ki kisasa. Otayi Lubumbashi, akita kisasa, bande kolonga ba boaki biloko na bango comme il faut, mututu a se pulmoner, a sali pena boulot à danger. Nga na boaka kuna nde to yawa to yeka pona sala clip pour to ngato sala clip kuna me ba frère musu baza ba danser musu batikala ki ba danseuse musu baza il fallait to sala clip pour batutu ambiance wana ezala en tout cas to d'ici là to bientôt là tozo banda tournage à clip na biso ba tournage pona ba générique ezobima tozo bengango mama fungola nzungu wana ngam na benga ngo mama fungola nzungu solo ebima solo Code 16 Moso ba olamba chez les voisins. So me afungoli nzo yana solo mo ebima ngala. Solo wana siko ba yo kango mais après Code 16 obima nde ba yo comprendre mais na déjà donc wana kala mingi te dato sali mix makambo tout boaki yango déjà ezobima mikolo kala tete osala clip et puis ba to ba bina ti l'état Code 16 ya. Eza ba générique moko na boaki wana motema moko. Na boaki yango pona ko faire comprendre bato balinga ko comprendre qui est Blaise te na ba o ba sous-estimer Blaise na ba o balinga Blaise na boakeli bino to boakeli bino générique moko ya bien en tout cas na yo ki ba remarque na bino belé na yo ki ba conseil na bino belé na travailler mingi plus mingi na par rapport ya ba remarque bosala ki pe et komaki en tout cas na boaki le roi Niama mais na vandi sindeka bato ba vandi tout le monde a da revendre na minute na sepe dande bato tout ba comprendre que faut revendre bato tout baza revendre je n'ai pas de d'ici là, mais après, on a toujours la continuité à l'album où il va bien Code 16. Code 16, c'est un album où il n'y a pas de. L'album, il y a Jésus de Nias, mais après, si l'artiste est naïe, Nzembo.
ndenge ezalaka kaka apesi biso banzembo na 4 album yipoza na nzembo na nzembo na embeli ve nanga Dade Mwanza grand prêtre ana nzembo mais naza na mbara de choix naza na 3 tibes o nga na préparer nde na yebo na yo silisa moko ya suka donc na représentant ngo mokonzi Jésus de Nias oya osepela nango po aza pe patente akoyoka par rapport expérience na ye alobi Blaise oyo eza bien omona nga na obuli na oyo mais nga na opeseka papa Gégé na osaleli oyo mo ya bien mpo na bafane balingaka biso balingaka Blaise créateur code 16 ezoya na nzembo na kati o le padre apesi nga apesi bamasa mosusu banzembo baza mo ebele bazwi banzembo bachef aji attaque cha na biso na tout bachanteur wana tomona tokenda na bango bana banzembo baeme na mbonda défense biso bana banzembo en tout cas code 16 da tobandaki deya bapréparation tobandaki nga moto apréparé da nzembo ne da tosisaki bapréparation ya nzembo oyo amoniki alinga abenga ahésité te babulo eza nano wana nokutu tobandi nanu tobandaki deya babulo donc toza en pleine boulot tobandaki deya boulot code 16 malgré bageneke ezobima mais tozosala deya babulo code 16 babenga neti nga moto akobenga na plus 243 89 53 79 013 plus 243 excusez plus 243 89 53 79 013 aux Blaise créateur kobanga te tokosololaka comme d'habitude mais vous êtes trop cher j'espère te nzembo esekenda na teka da nzembo jour banosanga nzembo après 2 semaines moto abenganga ye moko Blaise nayoki oza na nzembo no combien tv prince vena lobi banzembo na biso toteka yango na niveau orchestre combien pam tv biso boye te fo pena pam modo de kweyaki na se boye te boye bakata bale kitoko nazelaka to sisa nzembo moto bima. Très bien. Après ING Arena, est-ce que vous avez sous bien votre soutien? Vous avez production année où vraiment il y a on a bi baye ko la supporter biso. Baye ko la pena ko supporter, to pe ça ba to moi passe vraiment mais ils a la pasité, to pe ça ba to courage sur ya bosser dire pour ba retomber na pe ko la bango quoi. Donc la production est belé na niveau Europe, ba na Londres, na mboka ba tutungo motema ya commandant Cousteau Kinkela. On a bien un couple Vandisa. Tutungo ya commandant Cousteau. On a à Londres. On a un couple Vandisa. Pour na Vandisi très bien. À Londres, base la biso kalaté, ba date tozoya. Tozana ba tourner belé na niveau ya Canada déjà boyebi. Côté ba Montréal wana côté ba Yannick Monzanga. Yannick Monzanga déjà côté na bino wana na Montréal wana tokoya kalaté côté ba ya ba Gilet Mananga, toyela mamboka na bino wana kota ba États-Unis kota ba Serre Liza Loboko ya mémoire Bodimbo. Na Liza wana libanga makasi na Vandisa ma Liza Loboko ane loko makasi na Vandisa. Côté na bango kuna toya kalaté, ba date ezebele France susu kalaté bo mona ba date msusu ko bima awa. Biso to lobaraté ça batinda biso. Soki ba afficher ba date mambutu DG pour l'opération sur ba programme mais tozana biso mo mikolo pena mike pena te po bo mona ka kala suite to limwe. Toke po biso to ndenge toke ndenge to yaka donc ndenge to kendaka ndenge to zongaka na longola na mo bambote ne mingi mwanda pardon vraiment c'était mai po yo moni yo international na ba ndenge na yeboye avant na leka ba côté mususu na banda na awa ba to ba mona na ba comprendre to zaki libanda po to sili na mte Frank olobite nazana on bien ndo moni nga bena boye donc ça va na sensi bena ben donc ça va ça va oui FIFA de l'animation ngaye Fantilo Bastaf aussi na biso pe déjà olongola ngai mawa opesa ngai esengo Jésus olongola ngai mawa opesa ngai esengo papa Caprice ai boka bomanga pamba pona musala na ngai Boboti wenga pamba pona musala na ngai. Merci la Padre, merci Nika Boronina. Olongolanga mawa, opesanga esengo. Papa Caprice, mobali ya masilia ye. Donc mbote na Yannick Ayenga la monnaie invisible. Mbote na Laskoni Mbunza ba Laskoni. Laskoni Mbunza. Orsini Lumene les visionnaires, les banquiers. Alubo Star mutunangai na peso bambote place ozala Alubo Star. Paul Mwamba yo yebi Paul Mwamba mutunangai na peso bambote. Na pese mbote. Bambote no luwere. Na pese Paul Mwamba bambote na pese Eric Ngwala. Vina nga Eric Mulumba.
jumelle langa Nadine Mbouili passa à Paris talakanga Nadine Mbouili passa maman na français là sœur nanga Linda 206 fibre optique motema ya Alex Koudinga les gras pétroliers maman na Ariel donc des fois na na famille pena na mikili donc ma cop okima na protocole na ngati bozela ngokote donc na pesi mbote na mabat ba la ngasko joli massa kikangi yo na peso bambote place ozali na pesi mbote na Chiko Mbungu motema Givenchy Banque de France na peso bambote na pesi mbote na Trésor Pembele l'imbattable motema ya na kimina no na nani motema mère nga Saralea mikono benge mama Voandisa yemta 27 Trésor Pembele l'imbattable ne chapindi plein de grâce. Ne chapindi plein de grâce. C'est bambote. Viens nga Blaise Lomingo Fashion. Blaise Lomingo Fashion. Bambote na yo, na pesi mbote na maître de votre maître, Béra de Prince des Amunda El Chapo, l'homme de visa. Béra de Prince des Amunda motema Cécile Kakoji, motema Ma Cécile. Béra de Prince des Amunda bambote na yo. Mbote na Martin Masinda ilamba ne lamba, mbote place. Martin Masinda, autobala awa. Autobala. Viens nga na peso bambote. Na pesi mbote so na nani bato bazé belé en tout cas zana me ko réfléchir bepo na boye ko ma Blaise tozaki na yo awa bien okei obo sani en tout cas Junior Kalimasi bambote na yo bandale ko yate mbote na Alexis Balondo M16 Balondo Linda Kenzo na peso bambote na oli la perle rare moi si mobali courageuse au sakanate bambote na yo na oli la perle rare Aris Nsambo suprême na peso bambote Aris Nsambo merci na nyoso sali pona nga Shafi Japan na peso bambote Dem se chai malgré to monanité Edi Makito acheto monanité na peso bambote place bozali belé Arnold Matiki to monani pété bozala ka na motema bakolo mouvement na peso bino bambote bato bazali belé avant clôturer en tout cas c'est la fin ngai na sisi na ngai pona na pesa vela nga Freddy Mukete vela nga sala nga pona zala bambote na yo Théo Mbonzolo mbote na yo place ozali Chancel Mbemba l'international de midi na loba ngo so na epoto na kuta na bato te ata na mona nga bato nyonso te na Chancel Mbemba so kuta na Chancel Mbemba a couvrir ba madusu nyonso bato wana n'est-ce pas ça 2 minutes après c'est la solution Chancel Mbemba de midi na loba ga boy pona kuta na ngane na pete na zarane na pete ay na yebi nini wasala rapona nga Chancel Mbemba l'international na PC bambote et doka yembe bambote no place ozali nako kebote sana pesa to vandisa ouais to sisi to sanango merci également na bande kono so batali à travers le monde merci na confiance au beau pesa en Africa Info merci au cordon merveille Mampouya qui était donc de la partie merci également à RJ ou la Bila et sans oublier Obed et Toko le plus jeune de tous. Quant à moi, je vous retrouverai prochainement avec le même plaisir, avec un autre invité, bien sûr. Mais je vous laisse être bonne, mais bien sûr, les créateurs. Réel, na biso at basimbi caméra, na yebi ke bozala ka gentil. Na bossa na li banga moro, mais pardon vraiment li bango bobo sana ngoti. D'accord. So ko to kota ta. Kota ba ka na kri, kota. So ke kota na kati kota ta na kati. Kota na kri. Zanga mbongo mezala na mutulo kwa Chichi Mufuta London. Chichi Mufuta London, Chichi Mufuta London, très fort. Chichi Mufuta London, na ebige o ba ocho na kati. Chichi Mufuta London, ba repêcher ba ocho pena na kati. Chichi Mufuta London. Chichi Mufuta London, Vandam Matalana ya Zarabongo na London na peso bambote. Vena nga Miguel Shungu de Souza na Luanda. Miguel Shungu de Souza mikoto na kaka na iloko mikolo. Aluke tout ça. Kumani madesa. Kontwa la sa. Frank de mai desa. Allez, tokena bango. Allez, Vondisa. Mama ya Barito Vondisa. Vuanda, mama ya Bella to Vondisa. Chichi, Mufuta, Tolobina bango to Vondisa. Vondisa mama. Allez faire gola. Pazuria, papa de prise, oya lingi, a côtier, fiorolo, Vuanda, Mondo Vandiwana. Frankenstein, Vuandisa, Vuanda, Chichi Mufuta na London, Vuandisa, Chancel Mbemba, Junior Malaïsa, Yona Novanda Tedi, Bako Vanda, Junior Malaïsa, Vuandisa toujours. Yalouké tout ça! Tokumi le 12 na Bela. Na moka mokunza zo Bela la kaka. Vuanda! Eh! Yalouké
que tout ça 100 comment ma 200 compte wala 100 franc estemai 300 allez toke na bango zwa Vandisa, ya, Vandisa, Tolobina, Bango, te voir. Molimo côté les manions sur te boire en foule, te vendre. Merci. Merci, Créateur. Merci, Nabino. Merci, Franck Stemai. La bonne nouvelle, c'est Quitte Appart, Pichou Kitenge Appartement. Pour tout problème de logement, la solution à votre portée avec Quitte Appart, Pichou Kitenge Appartement. Oh, Lingo loué appartement. Contactez Pichou Kitenge. Location, vente, achat d'appartements, pavillons, maisons, salles de fête et tant d'autres. Contact pour tous. Les 07 58 64 31 46 ou les 07 51 43 21 26. Email dynamis119@gmail.com. Avec Quitte Appart, Pichou Kitenge Appartement, votre problème de logement est vite résolu. UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du carrefour des jeunes à Matongé. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Banakin, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura.